Eza audio moko boye makamuto elobama ime eza audio moko simbi côté mon boye ndenga na yebisko vie maman na méchant putain de merde quoi putain bon non bon mais là au foyer oh putain de merde Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boye bake eye na idéologie ya sikadok soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numero oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na point po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basali ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe katarak yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga santé c'est gagné alors na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali eza te losere bondobondo wa ndi mama un monde encore Alitanga les trois mousquetaires à Paris les grands aloufois Jean-Paul Tata Jacques Canoa les CG Asbel l'amour du plat Kira Makambo Pire Petit Michel Zoto le Dio Mystique Serge Kabamou Nadjog Misitu Yokason Destin Nzambe Papi Son Excellence Jean-Jacques Moulani la santé n'a pas de prix Maman Sophie Béa Bana Montikela manque de respect na soko tali bien muta bana oza vie o so vie ça buzo bate Didison alinga papa na mingi to mona ki avande basala ba vidéo ti bato Sandra zoyemba sexy na bonzambe liboma na bonzambe non Zamba tinda biso mutakala ye moko azaki hypocrite lozana liboma na bonzambe ye sexy na bonzambe Monoué qui a dit que Bandoule kozonga te chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ntule na niveau ya 2 fois te boyebake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge. Poussana tovanda en matinée live. Oyo eko banda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka soki Emile Silesi. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir ya minuit ti ba 5h avec DJ Bobo oyo akosepelisa bino na Bandoule pe na ambiance ya kitoko. Alolo oui frère babi Djonga la Congolia futur hein mutoko sala 50 boîtes na kata king c'est Djonga
Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Bienvenue chez Aïdor Show, fidèles internautes, vous qui nous suivez de partout à travers le monde. Bonjour, bonsoir. À l'heure à laquelle vous nous captez, Botala Bissona ba USA, Botala Bissona ba Paris, Botala Bissona ba London. Et si vous avez libéré l'émission Bino Aïdor Show, une émission qui est présentée par le vôtre Aïdor Bokwala. Il y a PMB certifié. Derrière la caméra, il s'appelle Marcon Ngimbi. Aujourd'hui, j'ai un grand réel plaisir de recevoir pour vous Sandraline Baboté. Sandraline Baboté, Sexy Katina Bonzambe. Avec la salle Sandraline, nous allons parler des actualités aux abonnés sur la toile. Je pense que votre histoire Sandraline est très bien. Ex-dansé, les hommes qui ont évolué, Pemenia, Kofi Olomide, JB Piana, tant d'autres, à sa carrière et solo, na Lolo. Elle s'est retrouvée sœur en Christ. À Zarabon, on a vu son franchi là, pour également. Et on peut sa bonne salutation spéciale, le prophète Emmanuel Dodi Motonzambe, Motomukishi, le prophète Emmanuel Dodi. Puis, on a franchi Nyonso, on a vu partout à travers le monde. Cette émission fera plaisir comme ça à Daning Youvula. Daning Youvula, depuis Canada. Daning Youvula, Bobby. Oumela Masana. Soit 10 na Congo, soit 10 na monde. De ma Congo Chanza, Daning Youvula, salutations à toi frérot, depuis Canada. C'est aussi plaisir comme ça, mon sponsor officiel, Regel Group Investing. Regel Group Investing, on a posé comme un millionnaire en agriculture. Je le dis et je le répète, millionnaire en agriculture, Regel Group Investing. On est pas sur chance, on a terrain, on a Kinko, on a Maluku, on a plateau, on a Vanda, et comme on sans pour autant au gagner les pays, on va avoir tracteur, on va après 6 mois, une année. Au commis millionnaire, je dis bien, pourquoi ma millionnaire en agriculture, Regel Group Investing, et on a pour Nabino, beaucoup de contacts comme ça, on a bon numéro na bango. Déjà, on a CP na bateau bazar robin ngai, plus de 20 personnes au bout de lancer en agriculture, bande quoi Canada, bande quoi France, tous la résidence dans 6 mois, une année, bon bétal solo, bon ba Aïdor, bon quoi là, aïe canal mo bon Magibiso. Si je suis en compétition avec Marcon Ngimbi qui est derrière la caméra, à fond là un champ, comme ça, je demande d'abord de vous abonner massivement na RTNC 13. Film, pourquoi pas aussi na Aïdor Media TV. Je pense que vous avez déjà constaté, vous remarquez, tous les gens déjà des émissions, on travailler ensemble. Pour s'abonner à Aïdor, Aïdor Media TV, ou s'abonner, c'est une façon de nous soutenir parce que qu'on a fait un programme à Gitoko, Yamalamu Ezali. Là, nous dirons déjà bonjour à notre invité d'aujourd'hui, Sandraline Baboté, Sersi Katina Bonzambe. Yassa. Shalom, tout bonjour. Il faut shalom. Shalom Sandalina. Oui, shalom frère Aïdor. Bonne santé. Ça va. Santé kitoko nde bat bazomona nangolo nzambe. Santé kitoko. Na PCP mon prophète mon fukulu ya batu. Le prophète Emmanuel Dodi na PCP maman Nicole Feza, ma maman chérie, ma mémé bisous. Ba franchement. C'est que ça n'aurait bien que santé ça va. Et tant amonio boy na mona couleur on dirait ka lelo. Félicitations. Hein? Bon, merci beaucoup mon frère, affranchi, Aïdor, merci. Tout le monde appelle Valdi, affranchi. Tout le monde whisky, affranchi. Frère, on a Ken, de loin, affranchi, kaka. Ah, bah, affranchi, affranchi. Moi, quand il m'a affranchi. Monter ma maman patience. Whisky, je suis affranchi. Ken, puis on a monté ma maman patience. Affranchi. C'est que Sandralina, tous on en a manqué. Dans le barango met fois aux témoignages oyo lelo batu ebele ba yamba penzambe ba kuma kolinga mama nzambe grâce à yo comment na esika outa nesika okomi vraiment au motiva batu ebele au pesa batu ebele ba exploit de dire que nzambe pas ko sala l'autant au mitala yo moko Sœur Sandra, tu te dis quoi par rapport à histoire tout les canavi na yo na ndenge lelo ba tala biso ba commenter ba bonne santé Sandrine da couleur kitoko o mlo bla ndenge ni par rapport à réalité comment on a vu. Bon, on peut ça quand Nzambe merci. Pour ce qui Nzambe te nazali déjà eli. Nazali déjà mon ponami. Malgré tout na kende na vie à Mokili. Nazali déjà mon ponami pour na simba qui cité. Et le côté donc pour na iba qui nazali mon ponami. So na simba qui na pesa Nzambe mu Congo. Ero ngo na santé ngezonga te. Moi te choro ngezonga te moi pédicure na koma nango.
ingezonga te donc na 5 ans nzambe merci po kozala pembeni na eza elengi makasi kozala pembeni na eza elengi kuka kozala pe affranchi eza elengi parce que biso papa azoteya biso mpona biloko ya mokili te lelo nga nakolobela lisusu biloko ya mokili te nakolobela lisusu bavanité te nakomolobela kaka mwa makambo ya bien ya nzambe oyo azosala na kati na nga na kati ya bafranchi nzambe prophète Emmanuel Dodi mofukulu ya bato oyo azosala na kati ya bomoi na ngai oyo oyebi nga nazalaki critiqué partout nazalaki critiqué partout nani amanka na ngai te nani asemanke na ngai te mututu balobaki Sandra vie suki abotaka te abalaka te akoma kolala libanda akoma fazer mais lelo quand même nzambe ya prophète Emmanuel Dodi nzambe bafranchi apesinga kimia lelo déjà première eloko déjà oyo epesanga kimia nalonga na envie ya kolala lipa bato nakoma lelo kolala na ndako na nga nazali na limité lelo nakomi na Montfleury nazosenga kaka nzambe ya bafranchi merci nzambe prophète Emmanuel Dodi nzambe mofukulu ya bato merci parce que soki nzambe te mema trop po naza moto oyo bato baemilie fort na mokili nayebi te soki bato bafingami moto afingami koleka nga moto acholami koleka nga moto asekami koleka nga bon nanda kokalike tozali nga na Karine Mokonzi mais Karine Mokonzi nzambe alongoli esoni ye apemi mais ngai jusque là kimia nzambe apesinga eza na kolala na esika na nga na ndako na nga le reste etikali kobota kobala tozotala nzambe mpo tozoluka lola tozoluka mpe biloko ya mokili te mpo biso prophète Emmanuel Dodi te ya biso biloko ya mokili te mapango te mituka te kobota kobala kozwa biloko ya mokili eza valeur mais tozoluka bomoi ya likolo ya lola naye navanda ata veni mona ange Michael esalanga bien na ange Gabriel esalanga bien nazoluka vraiment lola. Tant que le Simba qui cité wana, aujourd'hui tu veux nous faire croire que la basixé nos sandalina salawana pour mingi quand on parle des danseuses, permets-moi de le dire, te bika ba danseuse baza bandeko yo vina bango malamu te bikota kota bobo. À chaque fois na bango émission ba na Simba qui cité. Et bah c'est tout ça dans salawana ba exploit au salon na danse. Ils ont sans magie, sans le naturel. Oui, naza déjà grand-père nanga déjà juif. Naza makila ya sali. Ba juif baza makila ya sali, baza na sali na katanzoto. Donc toza déjà bande kwa Jésus. Donc makila ya Jésus ndebo mona wana kufaka na croix pour na biso. Donc nga vraiment nazala pena na sauna na katanzoto nanga naza ndeko kwa Jésus. Naza leka Jésus, naza mwana Jésus. Donc tant na kota musique ba koloba nazala mwana mukene ebina te. 15 ans si je me trompe. Ouais, bah non, 17 ans, non, 18 ans. Nazali déjà mon amuke, bat yebinga, bayebi kenaka na beauté na ngande zala kisi nanga, pe na uta pe na famille déjà bien. Na uta déjà na ndako ya général Yaf. Pour akufa son âme repose en paix. Akufa na makala ya azaki ex mobile ya nanga Mimika Shama. Naza déjà na ndoko ya déjà na mona otanga na molieur, nazo ki mande classe, nazo kendende koluka na kolobi na pona sauver baleki nanga batikala epa koko nanga pour nga nazala na grâce bat bandoko sepia nanga to naza muke Sandra za kitoko il faut to cadrer nazala mwana liboso ben nazala na 3 leki nanga na sima Louvain princesse Roline et senga ke sikoyo oza charge na bango nazo kima Molière na classe nazo kende natanga la prisette natanga la science natanga na Molière bat bayebi bato baza na l'an 2000 na Molière koto ko faire baba fouiller lobaka donc nazo ki ma classe nazo kenende ko ngana ke ko bina na tika classe pona ko lukila baleki na nga vie po bango bazaki na koko parce que nga maman na papa ba kufi déjà naza ba âge ba 10 ans 11 ans donc naza responsable bande ko na déjà j'avais pas le choix Nathalie Kenga naza na chance moi na liboso na ko le pas général Yef ata na Kofi Ayebi donc na coaché pas na Ayebi ke naza moi na général ndé na yo c'est vérité non azam bala sœur nanga ndé na yo koma kobina mais kitoko na kota nango na famille na uta nango na éducation donc ina encore Simba qui cité bat bayebi en plus c'est grand appel tozo bina na ebité ceux qui ba danser so ba ekina série na ngande ti ba passion bon non ba patience ba mave ba titi na tout ça vraiment ba mkete encore passer na kiste le ba danser so bazara avant biso tondo ka o ba zalaka avant Simba ba Simba mais biso to dai bana moto ya kan déjà na étoile moko
bana mike tozali ba innocent ba innocente donc toka aussi bakisi te bato bayebi donc nga beauté na nga nde esala nga na musique parce que nayeba mpe kobina te nayeba kobina te mais batiaka nga cheftain na quartier la te na 2001 ok wa cheftain na total na Zénith na odirige mais cheftain na obunga boye bamisu baokende boye donc nazalaka déjà na grâce mpo nazali na saline na kati na ngai. Très capitaine, on a un témoignage, quand on a une histoire, et ça a et c'est un moment où on s'est arrêté. Lélo Sandralina, dans ces eaux manquées jusque-là, pour ça, la vidéo qui permet de le bayango, bah ça dit constat dans l'église, tant au binaka. On irait au référent quand on peut savoir sur pas na bino temps aux arana katamukini et d'autres personnes dans le but apparemment dans ces eaux manquées au garage jusque là. Non, dans ces par rapport au nom le bas 80% bon à 20 sinon le bonité. Oui, bah il faut pas comprendre dans l'équipe sur émission mon église et pexanga ba émission. Donc quand même nazo changer pe nature nanga. Église et pexanga ba émission parce que ba émission dans ça la kala na onde na commissaire. Comme différent. Comme différent. L'église est pexanga mission mais bat mon ateke po na commis le sœur. Le na commissaire Isaac ngam na sala Jésus mchina kati lola. Comprendre ngana kende la Jésus zando ngam na lambela Jésus na kati lola. Ngande na skola Jésus bilamba. Non, na boy ko sala nzambe na hypocrisie. Bat ba na biki 80 quand même na délivrance déjà 80 déjà beaucoup. Donc 20% tikaliana donc ba mesana na kobika malembe naza hypocrite te yo moni bato belé basala nzambe tonga nazala na mokili bato le basala nzambe ba sœur bieto yebi basala nzambe na hypocrisie aoyembela nzambe azana likabo nzambe mais azosala makambo nzambe atindaki ete lelo bato musu bakufa ba surprise oyebi ela ba sœur musu basala nzambe omona ki asali moi salement de massage pour abengisa ba frère na bango ya mpanja nzambe ba manse bango mais abengi ba mission mokili comprendre nzambe sora tindio alingo za hypocrisie ezate ke ngale lo soki na komi le sœur ezate ke na boya baninga na batikali na monde wana non il faut ngana za la kutu proche na bango pour ngale lo na benda bango pe babika ngana biki 80 so bango ba kompena ba 30 ba 40 et que ça la paie bien et comme paie bien to ça la nzambe na hypocrisie ezate ke so commissaire eza kwa yondo ça la Jésus china lola OK de la Jésus zando na oko lambelie okombola lopango ya Jésus na lola non ezaki soko commissaire ezaki ba o batikali na place wana bazo comprendre nante il faut ozala kapona osala l'évangélisation pour na bango babika comprendre ba comprendre que le dans ces ya makila na binela ki mokili il faut na binela pe nzambe ça veut dire que dans mais façon obine na ngobe vous a moins différent non façon obine est différente pour mabina et uta na lola vous comprendre si batwa bo Sandra il faut changer ekobine là il faut changer habillement etamboleli non mais ouais ça démarche nanga na uta na ona mokili il faut na kena ona nzambe na bidendela ki mokili na binele mokili pourquoi pas na binela nzambe vous comprendre si batwa bo Sandra zoyemba sexy na bonzambe liboma na bonzambe non nzamba tinda biso mutakala ye moko azaki hypocrite soki nzamba alingai ke atinda biso na bilamba alinga atinda azali capable si nzamba atinda biso mutakala parce que yebi ke tobotama sexy tozalaka sexy atinda biso ni lelo soki nzambe lelo soki Adam na Eve baliaka mbuma te mais lelo mais tozotambola mitakala ero adore omona mutakala no rien yo pomona mutakala na rien. Donc ça veut dire que nzambe azaki hypocrite na biso te pourquoi ngana ozala hypocrite ya bato mokili pona sepelisa bango donc tant ngana ozo ba inspiration ya liboma na bonzambe sexe na bonzambe eza po nzambe atinda biso mutakala na lingaki na komisa bato kote wana po ba comprendre que toza na mokili mutunta yaki ndenge na mais faut ba yebake nzambe atinda biso mutakala yango moni inspiration yaki na ngana yemba sexe na bonzambe liboma na bonzambe yo inspirer que c'est dans nzambe za par rapport à nzambe atinda biso mutakala déjà ba pépré na ba pétage ya pour non ngana kokoma na ba vision en fait par rapport à vision te po ngai na uti mokili na ye pa nzambe ya uti pa nzambe aye na mokili donc eza ba propriété ko comparer ngana ete po ye vraiment pengui ezande bat ba yo ka sonya ko lobane ke vieux a pengui comprendre ye déjà zong na mokili talaka mutakumo mela ba na ken na kacha ba zéro non bat pa mela ken so comme na 5 6 so mela masangato lango comprendre que ça hypocrisie na nzambe te omoni tant kanda nzambe ya kaka bato musu bakufa na surprise alamuki bo akufi comprendre pona ngana ngopesa bana nzambe baza na distraction te
to comme na tango moko ya suka ba komona makambo nyonso babona makambo nyonso il faut bolanda ka makambo ya bien bolanda prophète Emmanuel Dodi yende azo même so na lola parce que yazote so pona biloko mokili te omona jamais ndenga na za boena simba bière na simba di sou diamba mais la sou diamba te na mais la diamba te on a bien biki 80% 20% tikali bien parce que biloko ni tikali 20% yo mo zana ngo jusque là 20% biloko tikali 20% biloko tikali ke amoni ke na koyo ka mwa kanda na ko mo ka mwa kanda na ko sa pelo mo na kanda wana cha on a 20% na ki poko ko intervenir pe loko mo bo salinga passe mais eza na 20% na wi poko finga mutu na bonzambe eza pe ka na 20% et na ko répondre na bonzambe mais eza vigé atene zaina mokili na ripo ko finginga pe na zongo solo na bonzambe eza na 20% po so na biki 100% donc na ndota la bato ko anda ko ziki quoi donc na zo sala nzambe na hypocrisie. Sandra Lina 20% donc surtout na ni surtout travailler na 20% to so la penza parce que bato ben nga ido fo ya Sandra Lina parce que des fois be mission nyoso yo likaga et les gars inaperçu te bato batsar na ba statut bato batsar na ba page ba cette sœur vraiment par rapport à Sika Aouta, Nesika a commis, tout le monde a bon dans l'église, ah n'a pas na sœur Sandalina, n'a pas na boé. Au dans monde autour de la musique profane, aux a plein de réalités, beaucoup de témoignages, beaucoup des émissions au sala, au meilleur au fond la biso moi moké mémoire, c'est tout ce qui se passe dans Ngamboana. Lelo Sandalina, ozoleka na moko ya bandako oyo pe outa. Quartier latin. Là, je commencerai d'abord à la rancune aux alliés entre Kissinjora et Maniké sur des audios où Ebima qui à propos de Cindy Leker. Yo Zarana Kissinjora. Pour expliquer comment d'abord ça s'est passé, histoire, on a vendu côté dans la profondeur. Bon, on a tout on a 20%. On a 20%. Tu as bien 20%. Bon, mais on a 80. Nous sommes sur 80 plus, on a 20%. 80 pour le moment, on est à 20%. D'ailleurs, Kissinjora Maniké Cindy Leker. Baza bateau bisonyo soto to ndesi Kissinjora Cindy Leker nga muti déjà ndako moko ya papa moko. C'est déjà la famille. Donc na côté la mutute na kati na bango ouais donc na côté la mutute na kati na bango so Maniké Cindy Kissinjora bon baza déjà na monde wana ndenge nga na lobela makambunde ba lobela te ne ba koya na shonde nga na na shote parce que nga na biki 80 et tikali 20 na côté bango te mais na 20% na 20% na côté de pavier mais na 20% na côté de pavier pour bah autour d'une question avant tout ça émission Sandra Cindy Leker à l'obaraté Cindy Leker à l'obaraté on a comment on a Cindy à l'obaraté et c'est par rapport à audio à Maniké index pousser que Cindy Leker à l'oba à réagir sur la toile non une cause appelée audio à Maniké ma na s'occuper Kofi à boya qui Cindy à l'oba ngai pas l'obati wana c'est qu'on a continué idée à vie na 20% tu na continué idée à vie na tout vraiment à vie pour on a peine vie bien on a eu bien à l'âge de 17 ans et demi donc 18 ans donc on a eu bien le loco ce qui a tindité jamais au salon donc pour nous les avions muta gangela Cindy pardon mais vieux muta gangela Cindy à chaque pression pardon Sandalina vieux gangela Cindy par rapport à quoi tandis que audio officiellement ni kasala gimani kende muta finga ki Cindy Leker a traité Cindy Leker de stérile a traité Cindy Leker de mwana chango de sale fille dans ces années actuelles ban so ba OK yango iliko nango abi Cindy Leker azala na relation na fali pour ne pas maintenant répéter oya lobaki bon ngapo na ngai na esi bango misatu na njora na Maniké na Cindy na côté la mutute mais nga na côté kana ida vie pour nga na ebivier batala biso na TV mais biso to ebivier to koli pembe na vie tes aviens ni tatinda Cindy parce que sur la ndeli na ba audio wana eza conversation entre Maniké na Kissinjora bande ko sur na entre et na ba audio alors le ça audio wana s'est retrouvé na réseaux sociaux parce que yo zana Kissinjora na lingo claircing un peu muké par rapport à la réalité wana bon pour zana Kissinjora c'est qui est clair bon pour na franchir na comment mutamaele pour za pompeme na mufukulu ya batu prophète Emmanuel Dodi to comment na ba sagesse pour na ngai po njora bimisa audio wana njora ko bimisa bon te parce que audio wana eza audio moko ba fingi mutu ya kwa ngana auto sololi na privé audio wana na fingi vadi donc
yo to bimisa ngo il faut za mutu moko a pousser yo que faut bimisa parce que ça déjà autant ata yo mutu bimisi va dire sepela na oti ata yo mutu bimisi va dire sepela donc ça audio moko boye nzora cha bimisa on peut tamso za ina permission vie ouais ils ont permission vie Cindy peut pas répondre manique ils appellent quand permission vie si ko vie o bandeni ke nzora za na ba audio wana ya manique c'est ça les problèmes Sandalina peut-être nzora tindela ko vie pour via yoka via alobi balançango comprends balançango pour Cindy pas répondre manique fallait que via le bané que Cindy lancer manique Pierre pour nga normalement na biki boyema 80 Nathalie que manique a finga qui na directé manique a finga conversation entre Mamona Nzora dans la privé a finga abimisa ba propos na bimisa que zaki na kuzu mais audio na tie bimi donc eza ya na Nzora abimisango ce qui a mis on a permission na moko asala ki mabe ce qui ezaki vie mtaloba ki a balancer a bombi vie pasali mabe so il peut Cindy à répondre manique Cindy pasali mabe parce que na niveau ya mayele Cindy o akumbela biso na musique nenga mikumbela ke nenga koma mayele pembe na kofi ndé penda zala nga pe na ndima ite ke Cindy ako répondre comprendre pour bato belé kutu yo ya baloba makambo ya répondre te nga pona ngeza ka vie mutasali makamona nyonso parce que vie osala on intérêt ni ndenge senga ngala ngaza skoga wana elo ni sala ke vie anima ba Cindy aloba et puis tant vie osala ngona ba intérêt vie zala ni na tout ça ben ça vous ala kuna peut-être la réalité belé ça audio moko boye ça audio moko boye ça audio moko boye makambo to eloba mai mais eza audio moko simbi côté moko boye que ça lui me souvient pas côté nini côté que yo abimana na vie na biso na vie na biso handicap côté ane na mona ebo mamboka po ba fingi nyonso ebo mboka te mais côté na ka ne ebo mamboka siko côté na pe yango na pe vie pe pousser que sinja le cas de mentir ango sin ale cas de mentir que abimana falite peut-être yango na po nga niveau na ebeli vie na côté na idée vie en tout cas siko idée vie pe nenge kota siko on peut 20% nge bi kota 20% ça ça na 20% s'il te plaît donc idée pe na vie pe na ndenga na ebisiko vie maman na méchant pona baba pe na vie papa na mina babu maman na méchant te papa na méchant on a la merde putain de merde quoi putain putain de merde Basimba Basimba Batusha bon na bomba bon na fimba bon na bomela au foyer putain de merde venez quoi bominga moi c'est na bominga qui va répondre quoi qui peut répondre quoi putain Banda, on a fait pour ça bolimbis. Et on a dit pena on vient pena putain de on a bien pena bien quoi faire comme un niveau on a donc bon Basimba Bamona on va par expérience tu vous imaginer non imaginer vie te nga pena va night na coach pena va capable de ça ba moyo ça là asala qui ont déjà pour sinder na pression à loba asala qui ont déjà pour nga pe komela ngati komela yo nga pe komela ngati c'est mon pe na quartier même histoire grave même histoire na quartier latin na quartier latin na na masala na moto uta ba umbu bon mise mo de Simba nga dans vent tout temps na kota de quartier latin Simba Simba nga so mise on pe mise on quartier bat ba bi histoire bat ba bi histoire Simba on est ta Simba déjà ti ko Simba na ko Simba ben nga na ko Simba ser na ngai Simba déjà aya mona da kati misa mona so patana e wana ngana biki te na so biso la mingita o lo beke politaire moro alala bana ba mona c'est la réalité ce que oui politaire moro parce que quand nzoto alala langa te misa wa Simba kwa misa wa balandi na otanga te pona respect mais ça se connaît do Simba quoi donc via ka sende na ye pena ka tela abimana nga quoi donc via pena ka sende na ka tela ten 17 de miana donc bon na pena sika quoi donc ye mo Simba siko donc siko to ke Zenith mission wa tika na aéroport via tika eponanga aiba OK
massa na aisi vie po to anda to deux personnes na ba umbuti ba deux filles mais massa tikali a comprendre que oh sando nde na chance vie alinge makasi bo siko untaka nga chef tête to gezenit na surtout kana aéroport bo mission atikali famille na bango ba etie pa na famille na biso position so ba na ba umbu ba yo menacer ba bi mwana bi mutaye na quartier la terre ya longo sipso musicien ngabi ngate ngabi na ndima ete via ko sala ngo fo mona siko fiendenge uta siko fiendenge lelela nga vraiment Basimba oh putain quoi pas beauté et toi il bosse caméra maman va faire solo oh on a quoi ça voilà Basimba oh tikalo mais so ben faut tikalo oh il faut un niveau né via bossa que avant na ya quartier était na niveau ministère pour ministère déjà donc OK ba Bercy akena de Bercy donc qu'est-ce ça fait si vous via Basimba faut moi venir au lelanga Basimba Basimba ngalo ba vérité il m'a pas conscient de autant na Basimba faut moi ngalo na Basimba depuis quoi merde il a le Basimba na boule ni dans 16 siko après pour na protéger Gabino ta Basi et à protéger à protéger Tali mabele la binote bozaba ni Mustafa pa na basi baba na ndike tiko ça semble biso non peut-être biso nos arabes ba tembele ba epina banganga ba fia na buka hein tous arabes ba pina et quartier la tête qui ba danseuse et ba chanteuse bana ba banda histoire no vie ça ba danseuse so yengo ndo ko contredire ba tout ça na bi 80-20% na to tikela onko non ba bana ke via regretter quoi donc nde na renier ça na na beauté donc ye mumda bandi siko njoka basi basimba vraiment quoi na regretter quoi na beauté vraiment yo niveau ne te do merde putain mission tikala tika donc la mon on dit GP misa tikala donc lo e comme la sœur na biso tu veux nous faire croire que même chose l'équipe passe na biso sini oui et lo l'équipe yokelanga eloko oyo KLP distribution chez Luc Kulapa yeah société KLP distribution oyo ezali spécialisée na distribution ya ba boisson alcoolique lokola whisky champagne vin PM susu bazali koteka ba boisson non alcoolisée lokola coca fanta oza mobimba Zomi awa na l'île de France, oyo bazali kosala distribution partout. Mingi penza awa na l'île de France, livraison ti bisika nyoso kolinga. O na salle de fête, o na ndaku, o na dépôt, bisika tout okolinga. Oza mobimba. Benga bango na numéro oyo 068 54 17 740. Société KLP distribution chez Luc Kulapa. Yango nde fandisi masolo ya spécialité distribution ya boisson alcoolique pe non alcoolisée. Ce que je veux que Basimba n'aime Basimba parce que nous avons au salaire pas normal comment au niveau de intimité na Basimba mais la vie acheté oui vous avez acheté oh tant est-ce que bilanga matembelo epina bani babukaka to lo bonde ni eza lingala donc ça dit que ba yo c'est ce que musicien wana na pesa ce news que musicien mais masa nanga to kendanga na eta yo kizuwa ye ba tena liste zenitité na liste zenitité nde a qu'est-ce qu'on revêser que vieux Sandra abimanga na musicien na tanga uti Bercy ba vanda ani avenir moko donc musicien za ki de des ans mort nanga konga muta divergence za libanais za fadi bala bafadi bazebele donc za libanais muta divergence parce que ngata za mwa mkekara ba kopa mindele kane na ndolinga poste na koko nga za mde na toro na raciste mais deuxième mission ta uti Bercy to na venir moko donc ayeba na émission bana c'est ayeba niko bat ba yebi histoire bat ba commentaire na quartier la série na bino wana ouais biso yo kuta ba uti de Bercy na ba dicap quoi ba uti ba Bercy donc c'est quoi ba massa na tekanga
habité vie avant ya na orchestre déjà basimba ke na mutu boy pour mission patika na aéroport donc pour na ngaka pour na kanda suku ya yo pour na kanda na ya réagir ma belle yo donc vraiment au niveau de au niveau n'était quoi putain basimba il faut tical merde oh putain de merde on veut dire oh non c'est que non et comme na tas qu'on comme la sœur on a pas comme là so sœur nous avait pendant pensez-vous que ça a même histoire na yo na non il a même histoire na ngado ezata msusu na le passé ndenge ibetami lisolo ndenge balobi ke basimba siko vieux quoi bula ke ta uta sœur na uta pa bonzambe quoi donc ya ko ndimate ke ba ko simba donc siko autant ba bimise loko ani sali vieux temps panique quoi donc pression wana nde tindi ke sœur akende lobamba po ngati niveau natali sœur wana na ba mayele na ena ndimeta ko loba si azi pression na po vieux be vraiment moi bula ko sœur ma bula ko sœur basimba ba ker bondo sa njoka ba bondo simba bino esuka na kerte obete conseil lobi sous photo blanc mususu donc beaucoup de combien de fois on a combien de photos quoi merde putain oh yo so ko tana bula vende go na koti na kati ya vende na za bula te na kati et dans tout ça to condamné nani on condamne Kisinjora Maniké vie Cindy bon parce que c'est la victime te pona ngai na pe aka bango conseil ba na tata moko ata Maniké ana ape mwana quartier lata po Maniké Afrika ta quartier était bo mwana Holanda babia OK donc pona ngai sœur na pe bango conseil batika po kolo histoire eza vie et yende fa bomango so ya bomango esala bien abomango esala bien ça sert à quoi okangisa Maniké po so okangisa Maniké obimaneka ndakufa na bolo kazate ezaka Maniké ye pa histoire quartier la taza pe so bate po alobango mais lobi on a public te lobi on a ba audio donc faut comprendre que to aba na papa moko quartier la ta mais baibake li solo ya quartier la ta li solo ba danseuse ni solo ba chanteuse mutaza aveugle te public ebi marambelera kuna comprendre marambelera kuna ça on doit savoir ba risque ba foyer so kono bukana donc faut ça la hypocrisie alors pour tous pour ceux qui automatiquement aussi la toi sur lango dossier oya Cindy et ko affecté na ba foyer à Koffi Olomide là faut être sincère tout le monde ba publication ya Didiston tout le monde ba audio ya Mama Riva ou à lobby sur divorce ya Mama Alia et na nyonso wana yo sandali na moto zo au travail pour mener à Koffi Olomide ou bien moi bah en réalité belé sur les vies aux autres mille bien ni entre na marmoson de galelo bon pour nanga qui est responsable de tout ça en fait c'est Koffi Olomide pour nanga biso to travail to tika orchestre ata pauvre maman mi son âme repose en paix alors ça libana o eza orchestre eza société oyaki ko sala aussi si musala kende boma eloko te on a mère on a pauvre pena maman ami alors ça biso abi bokanisa raté ce qui lelo ezayo ko memana quartier la to ko memana na vie na nyonso okena non donc pona nga eza mabe pona nga vraiment eza mabe ko mona lelo nga le pena na pe sa vie conseil pour moi la vérité le bako aux allez bien pena vie conseil vie moi ta biso ko tanga mon fléri ento ya mo fe tukutaka minu Miss Univers mwana nazala katala mu Didiston na kosati Miss Univers minu ala tala mu lali yuka mwana kitoko Koffi de benga ka Miss Univers donc exer buzo boboma carrière ya mwana poso Koffi akadraka minu yo azana 2 Miss yo ngaza na 2 stars na kati ya libota na Miss Univers minu na Didiston comprendre donc pour nga vie yeba ki foyer eza foyer foyer eza foyer muto asa na société ata un jour bokomi na makambo belé yeba ki un jour pas ko na société no ki société mususu mais mère ya palais mère balifanto ba petso ba kenda okipara bango wana te en tout cas okoli déjà zotan ozono ba minu ozo ba roki ba Elvis donc ozono bana osangisa bango na bana o bazali o ba Didiston ba Saint Roch ba Dempi au monde osangisa bango po ba yebaka po lelo liwe za vie okola mukabo Koffi bana wala konsobe sa vie ouais non PCV bana ba koza na ba haine ki papa ndako kipe oyo te papa po ngana ebi fe na Koffi Olomide
en tout cas tant na kota quartier la taza mutalinga bana so tali bien balibam nyoso kala kala ndo boka ba minu Miss Univers ba Elvis ba Rocky ba nini donc basi ba kokende mais bana il faut asalisa ba mpo ba onde belo ba olela lelo ner na e valeur na e izale o sola na seke bata na bana ko felomide yo to mona bana kin kester vous comprenez le ba balani na Abraham moi na JB isali honneur so kin kester le azake nga sepela donc bana baza o yo créer na mokili eza génération yo tiki des années ata yo pola to sanine bana na ba sala fierté ko felomide donc muto ayaki musala tika epe na musala nani muto ayaki musala tika epe na musala pourquoi me cette place à mère té pourquoi me cette place à ma mère té pour voilà message de mon pesa ouais message de mon pesa direct muto ayaki musala tika epe na place à moi musala to boy te moi musala pas comme madame to moi velo moi musala mo boye boye comme madame wana pe za bien si vous pouvez rata la chance au rata nga za rêve na ngati nga ba rêve na ngati nga ka penda société nga biso ba ba esprit na to ya quartier la tête ba esprit à travail biso ne nga mbwana rata ba chance te to na biso de travail to kuta ande siko de musala biso to kuta surprise to na ba intention na to kuta surprise mais eza mutu mususu o ya pena ke po akoma na place sa mère eza mabe yo tango ye musala respecter musala na yo ata ma sœur ana na opese conseil ma sœur oyaka musala oyaka koyemba vie privée pe te ila vie privée te ya ma société siko tozolo yo tanke ki etake appoyer ex-appoyer à quartier latin ex travailler à quartier latin biso to yebi wana ezalaka idéologie za ba danseuse mais et comment idéologie à chanteuse comprends ba chanteuse te mais chanteuse mais tango ye musala oyebi ke ndenge oyela musala koto bazwila kio na koto komi en tout cas tu dois beaucoup respecter ba mère wana palin mère ba mère donc faut respecter ba mère pour bisope to yakaka to renia sope to lingaka le openge comme ba niveau comme wana mais tellement to zakina ba vision na te to yako bo mama bala batute to yakaka travail ba intention na ba tchaka biso mais biso mota tant que tozana ba intention na te to boya est-ce que ça faute na bango tout ça réalité ba makutana na ngope parce que ça destin to no ba préparer ça destin dès que mi maraba on ne sait jamais comment ça destin sous pesa préparer destin sous pesa forcer comprendre on va nous préparer on va forcer destin sous ça mutu mo préparer comme destin sous ça forcer o lingaka ke place ane comme ya yo pose esprit mabe destin sous pesa ke na buka foyer wana pona ngai na kopesa vena vie na ko felo de conseil na tangi conseil webi biso to bandia na biso to ba to lobela te conseil na opesa yo en tout cas so ezake oponi kozala na ser na biso na chanteuse en tout cas soit décision lelo ya kobima na miso bato olobake na ko start mariage na ye dans ça la mariage est-ce qu'il est dans le bélo déjà nazo pesa conseil quoi donc biso to conseil dourat moni eloko ya zinga boye sala pe bien te na âge viende ya komi le to za bato ko la mbo pe tongo boye vie pa dae o tiki pe position sera na petit kani mabe e community isala na mama Amazon na pesa mama Amazon raison comprendre tous les lifants toana atuna bango abi est-ce que tant nani papa mba bimana ba mama abino asengela abino biloko te mon basengela abino mapangu te o comprendre lelo o kozala bozate boye bana msuba komi perdu comprendre pour na pe conseil à sœur wana so pe no moni via lingaka en tout cas c'est un mariage alliance ola taraisa vraiment alliance te ponanga alliance ya solo ezala pas alia pour biso le mona mariage alia tout le monde a bien makambo ali à comprendre mais ils avaient audio maman arrive à Pesali sans alina au maire lobby que mère a 5 ans déjà divorce donc il y a problème tu on a maman arrive à respecter trop on est à maman arrive officiel lobby de bongo ça et on est maman arrive à lobby en gros mais audio taki ali ana lobby en côté to kondima nan te comprendre faut mère yemwa lo bakena isi divorce na ye OK vieux pe fois lo bakena divorce déjà na li ya siko na ba la sœur oyo pour appeler valeur na ebite soki maman li azawana ko felo video pesa kisinjo a bisou na misa maman li ya OK pesa yangote c'est que pesa kisinjo a bisou c'est que yo sœur ba considérer donc c'est que pesa sage
Pour n'indimiter côté maman Lia, Zaba puis ça qui s'en joue bisous, quand même beaucoup de respect pour maman Lia. Je l'aime beaucoup, je l'adore maman Lia. Beaucoup de respect, beaucoup de respect maman de Didi Stone. Maman ba Elvis, maman ba Rocky, maman ba Nipo banana soza banana. Total ande avenir bana confié au bazar éparpillé. Nga po na nga vie sangisa bana. Laksa bango amour moko, comprendre? Basi ba kenda ka me bana ba jamais ba ko kenda. Mais quand maman bana wa to zawana lo to mona ndeko na biso Didi Stone Miss o lelo awsala makamozo CP ça sous batute akomi ko poster ba papa chéri na ba Instagram na ye akomi le connaître akokota ko zonne par ya maman na ye d'autres personnes ba bi c'est manque de respect envers son papa à l'égard ya papa na ye pour maman papa na maman bona ba kota raté. Non, c'est pas du manque de respect. So lobi ke azo côté la maman c'est normal hein. So yo za maman bino papa bino nyoko maman bino il faut côté maman bino. Tu au côté maman bino manque de respect na soko tali bien muta bana oza vie. Po so vie ça buzo baté Didi Stone alinga papa na eming. To mona ki avande ba sala ba vidéo nde ba zalaka. Donc so papa zo sala buzo baba na pe ba kota na buzo bana o. Ceux qui a posté JB parce que JB pas à papa na à part polémique, vous comprenez? JB pas à papa na bino na musique congolaise à la musique est tambola bongo te. Mais c'est tambola. Tout le monde a fait rigola pamba ba bina nzemba bloqué tout le monde le tambola bongo. Mais c'est tambola bongo te. Ba ranking bosso. Tu veux les entre JB na Koffi. Mais c'est tambola bongo te mais comme tambola bongo. Et là maloba kalezaka te makama simo sa malelo. Comprendre? Maloba kala o bakoko bandoko loba yango te comme maloba malelo. Vous comprenez? Et ça que c'est papa aux tambola boy moi na PM so a posé na pe papa mususu comprendre et ça peut dans sens ni papa dans sens tetam so za kanda le logo yo linga basala te bango ko sala on peut peso pe kanda po yo po yo pozo ça bon on peut bazo sepelate c'est réciproque donc il faut qu'on ait Didi Stone t'es vraiment pour nanga pena bana ba moi non souffrir moralement à mon arrêt Didi Stone papa nanga légende bon alors qui ta maman comprendre et ça là moi bien té donc to pesa bango faute pour na ngai non pesa Didi Stone na ni raison pour na nga vie en tout cas soit temps soko tika la célibataire au bala sœur wana soit pétant ya représenter bateau babato pour buzo besila que au penal les femmes légitimes na nga et le on est dérangé hein te lo on est dérangé nga parce que nga pe na linga bongo te muta qui travaille pas na nga lelo akoma matela nga comprendre akoma matela nga o maman li aza patron na bisochi OK aza patron na biso aza ex patron na biso to vana ndako maman li na Anière na Paris maman na parvenir ko lamba biso to lia to limate buzo bana parce que on joue jusqu'au paramètre mais na zo paramètre déjà banda kala to limate buzo bana esa mais to ndi bango esa mais maman lia ke banga na balité ke baso na zo ndi mabiso bezo sa mais na mutu susa o souffrir ça mais la penga pour na ngato susa li solana parce que na yebi ke et ça les senti mais moi ngana zala na ko banga te makambo na lobaka donc na lobi o akosilika siliki o amona nga plainte pesa so de otaki mais ngane na za boye na za para plainte na bo changa tona za ina mukili mais leo na para pourri ya makasi para soleil ya makasi eza nzambe na fingi na choli la vérité musu pesa effectivement vérité c'est pas bon à dire mais aujourd'hui comment bon à dire et comment pour y débattre. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais aujourd'hui comment bon à dire. Bon à dire. Pour y débattre. Sandalina Baboté. Alors, dans tout ça, parce que vous avez des artistes, toujours on a trop dans ce secret de Zambie. Dans tout ça, on a dossier entre Maman Lia, entre Koffi Olomide, les jeunes, entre Cindy Leker. On a battu Balobike. Et ça pour affecter carrière ya vie parce que le mingi ba manquer Koffi respect parce que vie privée na vie familiale na et bimi sur la toile yo conseil au couper ça casse concert en général au pegisa Didi Stone maman li au pegisa nani po to me gotenga sujet déjà bon pour nga acteur film Xavier mon quoi donc yemo so linga bebisi yemo mto bebisi sa carrière na pour blo no se dimana ka cha vie on peut ça des autres comprendre yemo a cha ordre na vie na soka lingi ser wana bala ser wana comme ces femmes légitimes. Donc maman nana lobi ke ba pour Marie a déjà 5 divorce. Donc ça la c'est une femme légitime et ça la bien pour ça ordre pour ceux qui ndenge mo zo kende la ngo pour na minute za désordre. Tout ça batté pour ngana ebi histoire moko na ebi noko rince. Un noko rince ça va veste belé. Non.
Noko Rens, bato babeto iso Noko Rens. Ata ba veste be atona na ba veste. Ba misusu Noko Rens akenda misusu Noko Rens ake boye ba ko bala Noko Rens ko to bala nga. O santi pena vie mo oh ngam no balo. Noko Rens. To boye ko mama Noko Rens pam. Donc vie mo ka bimas ko en personne, aza na rata salle, asenga liboko ser wana ba bala na atinda Noko Rens te. On va message codé à Katia. Ouais, on a quatre souka, on a franchi mon qui glisse pépic ça ma camon et qui va gagner là, mais on est bien à 20% tikan. Cercy na Bonzambe. Ouais, Cercy na Bonzambe. Album sur le marché. Album sur le marché dans un studio, to imba suko nze mo poto tika parce que nga retour na tango boya non répondre à bino kana 20% tikali na Bonzambe. Ndenga mabete. On est sur blessé à l'imsang la vérité dans le bar parce que on a tika vérité na défaut zanga quoi. Tika vérité en tout cas na banga ate pona isa bataka mtana makila jifa makila sali. Puis ça na parasole na mincho na simana nga so mbule beti nzamba teli ngango mwana polezate. Donc tout beta mwanze mo mukeni. Cercy na Bonzambe puis ça na stress na. Na uti musika. Malembe zela, pemanana zela. Ah, les dors, bino bolingara makamba film na komoni. Zela tena de. Non, c'est un pesquise na papa na Ken piana na rata Belgique. Ken piana makisi. Mone na bamba ka mikoro na batu bele ba sepela te on ebima na 20% tikala na bole 20% tikala na. Excusez nga Ken piana na ebike lelo nzamba sala ki na bela mbasu. O yo me manga na ba franchir lelo me manga place mo bona OK lola. Na ba franchir na Prophète Emmanuel de Moufoukoulou à Batou, maman Nicole Feza, maman na Grâce, Yann Arsène, maman Aimé, donc on a pu se franchir son beauté. Donc, toi, il m'a quoi? Puis ça, et ça la pensée dans Daning du Volo, ça la bien, la biso. Nauti musika na kata molili ya mokilio yo. Nasalaki noso nalekisa tango na ngai ya pamba. Nauti musika na kata molili ya mokilio yo. Nasalaki nyonso nalekisa tango na ngai ya pamba. Nafinga kotola bato, nabima mibala bato, nabuka mabala bato, nazwaki eloko te. Nzambe citadelle na délivre nga, apesi nga bomo ya sika. Nzambe ya Emmanuel Edoja délivre nga, apesi nga bomo ya sika. Lelo nakomi ya franchi, vi na ngai ya franchi, elobeli na ngai ya franchi, etamboli na ngai ya franchi, edendeli na ngai ya franchi, esekeli na ngai ya franchi, koloba na ngai ya franchi. Nzambe ya citadelle délivre nga, apesi nga bomo ya sika. Nzambe ya ba franchi ya délivre nga, à quoi ici va être ba géant. Yembo zana, komizo zana ye, tomolo zana, yembelo zana ye, komizo zana. Ni bomba na Bonzambe, binelo zana, sexy na Bonzambe, nzama mambo vete, esi azaliye, nzame Emmanuel Dodi, esi azaliye, yema zana, komiso zana ye, nomolo zana, ni bomba na Bonzambe ye. Omisozana ye, Omalozana, Omisozana ye, Omalozana, Omisozana ye, Binelozana, Ibumana Bonzamba ye, Sesina Bonzamba ye. C'est on a si bon. Ibomana Bonzamba ye. On a si ma partie ngona. Ibomana Bonzamba ye. Zama
bafranchi esi azali ye nzambe ya vadi ye esi asali ye nzambe ya Wizkid esi azali ye nzambe ya Alidor esi asali ye emozana Bon, on assiste dans l'émission. On assiste dans l'émission. On assiste dans l'émission. Bon, non, c'est là, ici, il va trop désannoncer. Rachidi R10. C'est Yohanan. 500. Dernière question. Nous avons tant de clip au Binaraboué. Maman n'a méchant Nzambe mabe. Donc, il y a un monde qui a été bon, extrême ou mais attends, bon, mais ça, il y a déjà matin plus sexiste. Yo c'est l'un de hypocrisie, coup fa surprise. Ah, on a droppé, au bin on a lingi aussi ma partie mususu. Non, partie nous c'est ça Nzambe. Ah, t'es mais on a Nzambe aussi simba boete, aussi mba kuna. So nzambe apeso cancer na libele osambe la nzambe biso saka. Donc nzembo to mina obebwe. La sœur DS, Kimia. Sœur nanga DS. C'est ça. Merci mingi nzembo. O bimisi nzambe sœur DS a commis déjà franchi. OK. Merci mingi nzembo parce que yo kena bango na Kimia. Sandali na zoyeba oyana bango na liboma na bonzambe, sexy na bonzambe. Donc bino bato mokili boyeba ke ngana osala nzambe pour na hypocrisie. Est-ce que ça a bien venu d'abord, par exemple, un concert religieux, mais plutôt bien que ça sert Sandra Presté, l'église à Batou. Oui, bon, mais mais bon, te yo simbi wana ngeza ni mabo eleki avec l'équipe à boué mabo onde eleki mais naozala na succès makasi na nzembo parce que bat ba osepela ngana ba église na osala nzambe na hypocrisie yo moko mona ke nzembo jour ebima et ça 1 million de vues. Ah 1 million de vues. Au tu vas donner des filles. Na tu vas donner des filles. Qui est le producteur il y a sexe na bonzambe? Maman Nicole Feza. Waouh. Vous ça dans studio est-ce que toi Ezara permettre là tellement gospel. Mon ko boya limbisanga. Ça fait 4 fois où tu as Suisse pour nga produire nga mais na minto na za déjà na Maman Nicole Feza za producteur. 4 fois où tu as Suisse boya. Au banga ndenge producteur ani. Ndenge est-ce que produire nga njoto ra produire nga album. Nazo banga parce que Maman Nicole Feza en tout cas na ba franchi en tout cas mieux c'est à préparer. Donc pour nous moi ça produire yo. Que moi me parler pour mauvais souvenir. Mauvais souvenir au produire. Ya producteur ouais ya Louise. Na esibino ke naza ser ya kilelo liloba nazolo kana ba franchise ya kilelo prophète ya kilelo mate ya kilelo makamneso ya kilelo frère Aidor pe ya kilelo. Donc bon comprendre ngai ke na biki 80 20 ezana tozokende na délivrance malade na kati dédicace ezali na kati ya ba dédicace ezala mingi eza ba franchi. Okay. Na bateau mingi oyo balingi kosala nzambe balingi kosoutenir nzambe pona ba o badoya pona ba soutenir ngaba osanga te dédicace eza rythme no beton jazz na beton afrobeat house tan 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 na 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 bon, na pesi ba franchement son beauté, je les aime bien. Na pesi ba fanatique na ona so balinganga. Ba fanatique na bina suka partout. Ba fanatique na nga. Ba libanga te. Balinganga. Yemba zana umiza zana ye. Zomala zana umiza zana ye. Yemela zana ibomala bonzande ye. Bye bye. Pokok ngimbi.
Personne m'a conduit, au moins quel bien. Ailleurs, il y a bato oyelaki yango donc makambo ekende bien Gideline Mokonzi. This is London. This is London City.